JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952001344 ou ainda para 924-820103. JNZ. Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'ère au Boyambi Bisso Nabanda Kunabino, c'est la vôtre, la dame d'or Olga Makengo à la micro. Et derrière la caméra, nous avons Michael Mayola, le grand caméraman du moment. Je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne qui est JNZ News, une chaîne de référence. Yo non nos abonnés vraiment ça la biso confiance pour hésiter. S'abonner vraiment à la chaîne biso okozala na yo de cité. Merci pour la confiance et fidélité bozala kanango ya kosa la chaîne na biso chaîne na bango chaîne na biso nyonso o ezali JNZ News. Yo ozana posa basalelo publicité ya maison na yo, produit na yo, et l'autre nyonso ozanango besoin, ko hésiter te contacter JNZ News, ezawana pona ba événement nyonso, mariage, anniversaire, baptême, séminaire, convention nyonso obozanango posa JNZ ezawana pona ko satisfaire bino vraiment. Je profite de souhaiter un excellent mois de mars à toutes les femmes, je dis bien à toutes les femmes. Ma femme battante, hein? Femme avec lettre F. Excellent mois de mars à vous. Vraiment, au long de cette émission, vraiment aujourd'hui, je ne serai pas seule. L'émission Nabiso Otomesana Kolanda Ernesto Tolobela Luanda. Tolobela Luanda, Tolobela Kanyon, sauf rien. Les lona plateau Nangana Zalina, Moto Nanzambe. L'un des grands pasteurs de Luanda, Awanangola, vraiment. Ensemble avec vous, nos très chers fidèles abonnés, donc on va découvrir Nini Oyo, pasteur Amemeli Biso. Et le monde est au Beta Masolo, il y a Nyonso sur le comportement de pasteur, de fidèles, Makambo, Ezoleka, Anangolo, pasteur Baso Salé, le monde à l'homme de Dieu. Tokobeta Masolo Neango, vraiment il est déjà avec moi ici au plateau. Là je les salue. Bonjour pasteur. Bonjour. Une petite présentation pour nos très chers abonnés à JNZ va découvrir. Ya Komoranga, pasteur Paulin Gandou, Nazali visionnaire, il y a église pentecostale Monte de Ararat. Yangwana na sepelaka mingi koleka na chaîne na bino lolenge na mona kango na sepelaka nango penza yango na lokite photo za ensemble. Merci beaucoup pasteur sepelaka na ba image na biso na qualité ya chaîne na biso. Merci et salut ngai vraiment bien pe équipe mobimba ya JNZ et sepeli pasteur bienvenue na chaîne na biso et très bien habillé. Merci maman. Lopé au Latimala, très bien habillé, merci. Merci l'homme de Dieu. Oh pasteur, déjà combien d'années aux années ministère pastoral? Nous avons consacré depuis 1991. Nous avons déjà un ministère pastoral. Nous avons tambour à Angola, Tom, Nzambe, à Pessinga. Nous avons Kambaban, Nzambe. Nous avons déjà l'église Bélé. Nous avons un ban à l'université de Bélé. En tout cas, mingi na bolo ba penza yango. Pasteur tozomona lelo toloba po émission na biso tolobela Luanda. Na Luanda awa l'église efongami tellement ebele. Okomona na avenue moko 4 églises, 5 églises. Bino nyonso tu nzamba bengi bino karambala moko boye po liboso ezala ebongo te pasteur. Bon, soki tozomona l'église ezokoma ebele
na part nanga eza penza malamu pote na mboka na biso Rwanda qui bandidage eza ebele, c'est-à-dire chaque jour c'est que babandi bazobimaka, chaque jour babandi bazobimaka, c'est-à-dire ceux qui l'église peso bima bongo en tout cas eza pote batu mabe babongo la motema pote lem so église ekoza la église moko lem par exemple eza na Kalemba Doge, église muso eza na mabor bon mutu pona lungwa Kalemba Doge akene mabor ko sambela lem so les autres transports yango wana nzamba zo sala grâce na basali na ye yango l'église eza par-ci par-là pote ata lelo yo nzamba zongi tango tokoleka na jugement mutu aloba te ke non na mona ke église te yango esengeli mpenza l'église ezala lolenge kozomona. Merci. Oh pasteur, biso surtout donc na babino so ba pasteur bozo former corps de Christ. Moko ba mususu bazana mususu baza berger, mususu baza évangéliste, mususu baza pasteur, mususu baza prophète, mususu baza diacre. Bokoki ko sangana te que na veni moko botika ke église moko mais mutu na mutu azo jouer rôle oyaye. Nesi église eza moko yo za pasteur, ngana za prophétesse, wana za évangéliste pour na ko éviter babiloko mususu ndenge esalaka ke awa bazoteya kuna baza na louange et puis bino nyonso boza na instrument bomona ate ke dérangeaka baninga mususu. Bon nayebi makambo nzambe dérangeaka bato mais soki batie ba musique ya mokili dérangeaka te bato bakokolata bajipa mikuse bakupa mikuse dérangeaka te mais soki bapaste bazoteya ezoderange wana eza c'est normal nayebi yango eza bongo ko déranger dans le sens te que ezo déranger bato o église wana église amateya déjà bandi kuna baza na louange sikomona mutu akozala concentré te na mateya a peut-être akomi focus na louange ezoleka kuna peut-être eza nzembo ya linga monte mateya koto ezoleka ya komi ne concentré na louange eza na ngambo kuna. Bon pona ko comprendre yo ozolinga séparation ezala ndenge za wana église koza musika église moko musika église moko musika, c'est-à-dire soki tokoki ko loba malamu to landa na ba domaine nyonso, c'est-à-dire ata na casa mortoire il faut bakotsa ba mutu moko pona ni basamisa bato bakolo bateke no te ko akufi na mwasi ko akufi mobali bacha o musika bazwana bacha musika non, c'est-à-dire tango église ezozala 2 3 4 5 auto ebele na quartier, c'est-à-dire eza ko sala évolution ya mboka auto ya quartier wana pote lelo ba raison ekomaka ke non wana bazoteya auto bazokumisa nzambe bazana louange auto ndenge zoloba mais église bozana kati église yo tango za wana siki makanisi na yo il faut la place oyoza mais soki makanisi na yo eza kuna na louange ozomona ke non oya église yango bandimi ebele bayaka na église akomi na kati église pasteur atei makambo nyonso eleki mais soki botuni ye eloko ni balobi na église alobaka ke non te lelo toyembi fort pasteur lelo asekisi biso fort lelo soko tuni ba verset biblique ayebi te po ete ntango moto azokende église aokende na vision te ya kosambela mais soki moto azokende na vision ya kosambela makambo azoyoka kuna soki atiango na pratique en tout cas ezala malamu ekoyede biso lolenge tokosala mosala tozala mpenza na mosala makasi te. Pasteur naza na image ya pasteur moko songolo baye babeteli kaka lisolo peut-être babetelaki lisolo ya ser moko boye ser ana tambolaka mabe ser wana azane mutu église na ye te pasteur ayoki yango olebenga ser wana taza mondimi na ye te mais ye mpe abandi koyemba ngo na ndenge na ye bavandi lisanga bamoni ser wana leki abomoni ser ana atambolaka mabe vina yazo memango mabe amoni te ayoki lisolo siko pona ba pasteur abongo conseil ne kozala nini. Bon eloko na lingi na orge mo mke na place wana olongola likambo mondimi ya pasteur azala te mondimi ya muntu azala te bandimi baza ya nzambe, c'est-à-dire bandimi nyonso na se na moi baza ya nzambe baza bana na nzambe yango mona ba confusion ezokota ata na l'église ba confusion ezokota ata na peuple de Dieu,
c'est que pour respecter pasteur il faut respecter pasteur kaka église ou assemblée et ça archi faux c'est-à-dire mon dit il faut y ba pasteur nyonso asa pasteur na ye ezoko tant tozo kola ba para ba ndeko ba papa nyonso am papa na yo maman nyonso am maman na yo c'est que na sens wana il faut to yeba lolenge nini ya ko honorer basali na Nzambe o yeba lolenge nini poko koloba problème oyo lobi oyoki pasteur ayoki problème ya mondimi moko wasambelaka elongo na yete ndenge za wana mbala moko bandi ko répondre na marque ya mabe bon omoni lelo yo tozotala kaka acte eposame mais fondation nango tozotala te est-ce que pasteur à l'occasion de rien ayoki kaka dikama mondimi mbala moko abandi mamoko loba ko sala ba critique en tout cas place wana nakoko ndimango penza na noter pote na ndimite pote na yebi valeur ya un pasteur omoni lelo yo ba pasteur tozebele ba vrai na faux bango nyonso baza mais nga na yebite vrai pasteur aza wapi faux pasteur aza wapi c'est que mutu ayebi vrai pasteur na faux pasteur za Nzambe si ko ndenge nini nga na kokoloba ke no te pasteur wana sali mabe non et cause les loko moko ezaki derrière wana ale batu bazo loko wana ba bombi ale babimisi kadon pasteur asali boy en tout cas na éviter ce qui n'a répondre malamu te. OK pasteur toka ki li solo moko quelque part n'a pas confirmé en côté mais etamboli déjà na église moko quelque part pasteur a bengani ba jeune fille na église bandimi parce que bazalaki deux vierges pasteur a sepeli susute basambela na église na ye to yebite réellement ndenge yo moko oti koloba oko ba na une fondation te mais ba wele la kaliboso koloba makam mais lisolo ngondenge to kilango que pasteur ayaki ko yeba que ba ndimi na une église donc bana ne o ya kambaka ba jeune fille bazalaki lisusu ba mo sekate na ba frère o ya bimaki na babimaki na babimaka na ba jeune fille wana pasteur a chaki ba mo libanda et dans les cas so que ya solo le ba pasteur ko za la nini bon na boko loba na ndenge yo lobi ba ser ba yebi déjà nzoto ya mibale ya mibale bato yo ba lakisi bango musala ngo oto makambo basali bango pe bazaka na kati l'église c'est-à-dire pour na kotali c'était wana ezaloko la désordre kati l'église tant désordre des kati l'église c'est parce que azana pouvoir au bengana bango ce que totali kolo église yembo Yesu Christ a bengana ba l'église a bengana bato ba ko chat désordre l'église bato te ka bengana bango siko ce qui pasteur a salé le bongo trop condamné ndenge nini et pasteur ce qui bible lobi zamba lingaka masumu te masala lingaka basumuki ko yozo basumuki yango bengani bango te eloko wana bato ba comprendre ka bien te Yesu aya pona bato mabe ba bongo la bitema c'est-à-dire bato mabe tant bazan église bazote ya yo bongo la motema mais ozo bongo la motema te okomi ko kende na penser ya ko détruire musala nzambe wana ningi za fo ba bengana yo ozo détruire musala nzambe ata mwana na ndako papa nena mama ne baza ko éduquer ye mwana wana aza ko mi se comporter kaka mabe est-ce que devant parents en a essayé mwana bongo donc bato basali kaka lisumu o kaka pasteur amonaki ya kobenganela bango parce que baza so bango sekate te problème ezali eza kaka verso wana nde bimi mais en réalité ekoza na biloko mususu ebatami o ebimi te mais o ebimi yango wana to monde ngo tina rede sociale mais yango wana mais yango wana na lobi ndenge za wana acte wana nanu comportement wana na kati l'église soki
mobali omoni okoki oza na poso obala kutana na pasteur na yo sola na papa na se sentir na comme na âge na bala pasteur mza ko tuna yo oza déjà na proposant au proposant ote nazana yebo ça va kombone nani au ser fulani déjà bo solo li ote pasteur ye moko osani akoluka vandisa bino a solo na bino ensemble ayeba ko encadrer bino timotendre na mariage mais soki yo moko bikomisi pasteur yo moko komisi nyonso ozo sala makambo nyonso kati l'église ozo mona kwa muta ko kamba yo to muta ko dijo azate mais ma sœur ata yo c'est-à-dire pasteur ça a raison église ensemble eza place à désordre église ensemble eza place à ordre lelo na ndako ya président de la république président na biso Jean Lorenzo nani yango akoki kokende ko sakana ata libanda na kati lopango te na kati pe ndako te mais pembeni ka ya clôture ya mire nani akoki sakana kuna siko lelo yo batu bakoma ko banga batu bazo banga sunzambe te et pourtant nzamba za capable ya koloba mboka na biso ngola batu nyonso bakufa pe histoire esili nzamba tondisa mokili n'epoka noé maye tonda mokili aboma mokili na Sodome na Gomorrhe siko nani yango atelemaka yebisa nzambe te tika mais eloko sala elembisa nzambe kanda na comportement o bato banda ko fichier ezaki offrande ya Noé tango bakiti na masuwa ndatumbeli nzambe mbeka alobi Noé à cause de offrande na yo na ko boma mokili te c'est-à-dire bazo comprendre te valeur na nzambe bakomi ko sakana na église ba mon église comme place moko boya ko sa ba vantir non eza bon te mama bino boza bato ya média en tout cas bosunga kabiso eloko ya solo bokendela mona solo eloko ya vérité loba na vérité ndenge sengeli ezoko pasteur Léa Gilion na Kalemba Doji c'est-à-dire yene église na ye soki moindre erreur akocha yo na nzela akoyebisa yo vérité c'est ça c'est que ce problème ezali lobela mutu vérité pasteur oko komona pasteur na erreur na place okende kobeta masolo libanda aza papa na yo vandisa lobela e papa tala bobe na mona ki boye oui a mwana ngate place oko za na raison soki pe pasteur amoni mundi minere avant disaka ye alobele te mwana nga ostali bo mais soki mundi mi ayoki te a plusieurs fois ali to tikaye po te yaza extraordinaire aboma musala nzambe alita nzamba ko ya ali to bandi ko pesa raison te papa nzambe o yaya nzambe koko nzambe en tout cas limbisanga ezaki ngai te ezalaki fula nde aboma musala non eza bongo te pasteur oyebi nini eza cause ya ba divorce pe mo ebele lelo na mabala moi si mususu alobi ke ton frère moko boya alobi ke non naza fidèle ndenge pasteur bokambi biso te tokoyebana te ti jour yango le mariage mais mwana mwasi pena komi na ndako ya libala bwelo peta munene na musapi akuti oyo ya bande s'attendre te vraiment ba très cher internaute bo excusez biso eza nango sans tabou te mais tozobeta lisolo to lobela Luanda pasteur akeko découvrir oyo eza na mesure na yete jeune fille atali penza lobi mais on est kosala nini eza mesure na yete pasteur toza na émission à sans tabou te parce que y a bana mike balandaka biso y a de jeunes filles y a de parents pe balandaka biso batie TV na solo bazolanda na bana tokoki ko loba ba terme mususu te yango na tiko loba ke eza sans tabou te. Quand je dis que eza na mesure na été pasteur oza déjà grand personne, je pense que vous comprendre. Moi na moi ça meki atali penza buno eza na mesure na ngate. Azo meka forcer mezo simbate. Pasteur lobi kuna moi ça bimi libanda. Oh asali infidélité. Oh moi ça c'est infidèle. Ou soit abominer libala kei. Pona nini bosunga ki était bolobaki na ke non balande la procédure wana tu le mariage. C'est comme ça qu'il y a bon moment na moi ça kutani ke mais oh ya linga ki yango te. Bon pasteur te mutamemi bango na erreur. Pasteur même bango te na erreur. Pour nous comprendre bien. C'est que elingi koloba tango moi sina mobile bakutani balingani
c'est-à-dire na moment bazana na ki fiançailles, il fallait que non ba yebana na angle mususu po tetemba kokota na libala ezala na moi mikakatano te. Eza bongo te. Bongo parce que bon sikoyo ndenge eza wana pona nini kaka na point wana nde penser ya batu mingi kendaka. Lelo ndenge eza wana mupanzi ya mutu eye mupanzi ya mwasi eye banaka sute bime pa nani. C'est ça okutana na mobali mo boye o mupanzi nanga. Okutana o mupanzi nanga. Obima bo o mupanzi nanga. O juste za nini. Malgré tout nzamba sale la version mutu choité, mais tant oza ko se préparer mariage, il faut confier Nzambe. O banda ko bondela Nzambe, o préparer mariage na yo elongo na Nzambe. E ko lingi mobali. O ko makeno te o aza na poa na ngai te. O aza na taille na ngai te. Siko o banda ko lukaka bato taille, bato niveau, o ko kwea na libulu ya ba lion, ba lieyo kufi. O mo déjà compliqué. Pasteur Nakata te moni même o kesomba kechi. Pasteur Tomeka ananuti. O meki ko tambola depa. Soki eza mukie. E ko soye ko apertar yo lobiki non. Eza numéro nanga tutiki non. Soki po e boyar yo, eza munene moni pena ke tiki espace te o leki nga munene. O tiki non. Mais pourquoi bino pe ko sunga ka ba jeune te o baza na église na bino ba meka pena no bata la so eza numéro na bango. Non, eza bongo te. Na lobi hein, o lobo o sombi ketch, o lati. Te kasi to sombaka o meka. O mekela wana. O meki. Nga na somba ketch ezo swanga. Tellement na sepela nango na bimisi loko ezaka na kati. Na koti si loko levandi. Pote na sepela ki na ketch. Elingo lo batike non o osombi ketch ezo koka yote ba raison wana nde lelo yo basi belé baza sans libala. Baza na mariage te. Mibali belé batikali sans basi. Pona nini? Bato tambola na désordre, bato tambola na loyenge. Combien de basi lelo yo baza wana seke bakote na pasteur azana maloba musute zaka papa bondela pona ngana bala. Bondela pona ngana bala. Toko bondela nani? Toko tika nani? Mais pourtant tant Nzamba pesi yo occasion, yo néglige opportunité wana. Après lobby, okumo pesa basala Nzamba mutu pasi. Papa bondela. Tango ko bondela boy 2 à 3 ans au passé wana dans nguyate. Atana nguyate est-ce que yenda tinda ki yo que non o bandana buzo bana vina yo. Et ça bon monter. Pasteur, comme c'est à moi de la femme, tout mes campés, même campés autour de la question, pas pasteur. Ni mais à la base, il y a des filles belées le long de l'église, base à la 100 balles. Aux hommes, on a 40 ans, 42 ans, 100 libala. Parce que ça n'est pas cause à la cause. Bon, ma cambouana que basi belé, 40 ans, 45 ans, bazana d'église, mais bazani mabala. Bon, aucune d'église, ils ont semblé la tête. Pour tout ça, deux biloko différents. Aucune d'église, nous semble la tête. Mais mutu oyo asambe laka. Maman, ataba kangi na gauche, nzamba fungwa na droite. Na mona place mon côté ko mama na Bible. Mutu akende pa na Nzambe azonga lolenge moko. Mutu akenda epa na Nzambe azonga na mai na misu bazala te. Ata banguna batelemi, ata famille na yo. Ezala bato quartier, ezala ba camarade, ezala mboke telemi. So Nzamba lobi epoko wana ya yo ezaya yo. Bato bazoke d'église, peut-être yo kuluka mabala. Neti nazaki na église moko boye babengisanga na teya. Na komi kuna ser moko azobondela. Nzambe pesanga libala. Ndeko moko pe mobala zaki wana lokolo o azoluka libala. Ningi zana prier ici. Taka prier ici li boabi. Ma sœur Nzambe a tout type na motema nanga to bala. Ser on bien a gloire ki Nzambe oki prier nanga. Mais garçon na zaka ventrer aboti se bana misa to sundola e. Pona nini? C'est que mutu azoke une église na vision ka pianga ata kutepande kona yo. Oke lelo lié. Obi mupaya mukola liboso so bayambiye bayambake none. Atepande kona yo komi bu mikolo bere kiti vanda mais so que komi habitude. Muko mutso oyabo ba so que non ya zoma kiti benda kiti ono vanda.
c'est-à-dire tant que vous senga nzambe loko yeba pe lo lenge nini ya ko se comporter liboso na nzambe po te nzamba salela yo nzamba zaleki ya mutu te azako kwa mutu te c'est-à-dire nzamba salela kaba oyo ba mi se comporter ka malamu liboso na ye nzamba ozana somo te ko banga mutu soko mi se comporter malamu nzamba osala yo ezako ancien Claudia Barcelone ndenge za wana tala makambo nzamba osala ye pona nini azako mi se comporter malamu liboso na nzambe yango zo mona ke non ezo simba te ke banguna na ye ata batelemi bazo ko kolongwa baza ko kolonga Claudia Barcelone te pote ye asalela nzambe na oyo nzamba pambola ye yango wana na palanka ata ba mati bakiti ba ko Claudia te Barcelone azana haute tension pote nzambe zo tomboli mutu ezana mutu moto ko kitsa ye. OK. Pasteur, tu as remarqué, on dirait, batu bakenda ke église mingi. Chaque jour à une église, à zanga kate prière à pourquoi on dirait bazo pambola mapenza te par rapport ba o bakenda na bango ambiance ne to benga ngita. Au mona mutu moko be fi moko boye. Ayebi ba programme ba show nyon se na Luanda. Ba programme no soit show ya zanga kata yebi. Bakenda kalati ndenga lati ameli masanga azongi pe lobi na tongo. Mo comprendre te nzamba pese libala ngo pe kaka na facilité. O comprendre te bana pe baye na facilité mais muto akenda ka culti ernion soji pa mulai kitambala na mutu libala ngo pe zoya te peut-être mwana o yazo lelela azoya pete mais kuna fi moko boye aboti pa bwa kini mwana ngo nini ezaka penza cause ya nini. Bon, ce qui te le bito que nena na makambo ya mabala ndeko lobi batuntu baza kosambela te bazo bala batuntu bazo sambela mais bazo bala te mais ndenge za wana riti yamba mwasi ya Edgar Morokai asambelaka aza mari azana mobali na nanga c'est-à-dire ndenge za wana soki okutani na mwasi oya yo eza bénédiction neti balobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur c'est-à-dire ndenge za wana pona obala eza to lalo la mungi na tongo bali eza pe babiloko mususu nzamba za ko épargner bato okobala mobali ya yote oyo kusambo komi c'est elonge komi olwa boxer c'est-à-dire ndenge za wana soki libala ezoyela yote eliko lo batenza yebi yote eliko lo batenza oyo ka prière na yote ndumba wana oto mutazo mela masanga zo ba ambiance azobala yo moni ya bali mais oyebite suka ya libala soko matina mutu ke démarrer est-ce que komba mona destination mutu ki fait tambola elega ba remusus c'est que libala ezali vie ya mutu eza engagement moko munene na vie ya mutu bato belé bazobala soki pour le bosala constant na moya lelo mukolo lelo odi batu kombe ba divorcer ebele siko pona nini to beti lisolo ya divorce penzate to kena lisolo que non batu bazo sambela te bazo bala bazo sambela bazo bala te wana eza phénomène ya nzambe nzamba koko tikela bayenda po ete lobi bongo la motema c'est-à-dire so ozo mona païen akuta na makamalamu elingo bate o yazo sambela azana valeur te devant nzambe non nzamba zo sala bongo azo tikela payenta ami asambela kate ami se comporter malamu te liboso na nzambe nzamba o sala grâce eza moko ya enseignement oyo pe ebongete ya bango ozola na maman c'est-à-dire bato yo abocha boaki mwana lobe ko kute bango cher ba mikolo baloba lisese moko ba mikolo baloba oyo kolona de robuka ezana basi ebele balongola bazemi belé metango komi moma ya libala eye libala ya poto ya bien akoti bomwana zate ezana ba réalité mususu oyo ezalaka wana mais mutazo tala ba mabe oyo tala te akumu pesa ka famille akumu condamner ka famille
te famille baza mabe famille to balokanga na bala na sala bomé oya bata ko sala azoye baté en plus lelo pour nana bakiselo ko moka mokie lelo soki ba mabale belé ezo kufa basi baza ko misi comporter malamu te c'est que soki moi ça continue di bara ebika longi akomisi comporter ndenge nyo so lingi c'est que yango na maman libala memango na nzambe nyonso ya vie ya mutu memango na nzambe. Yeah, une question pasteur. Est-ce que bateau to banisi basara na mokili amemi ba vie na ye na ndenga mokili peut-être ayebaki nzambe te soki a se repentir et qu'à reconnaître que Jésus est sa Seigneur et Sauveur nanga alandi nzela nzambe quel que soit bazemi ya sopa quel que soit ba foya baningo ya bebisa nzambe ya kokipe olimbisa ya trouver pe grâce liboso nzambe. Oui. Mutu moko jo mususu na sololi na ye ayebsinga la dame d'or Olga tokosambela na biso un jour oyebi ke Yesu ye moko ntango azalaki na mokili akendaki na église atali Yesu alobi bayeyanga na kuti bango awa te seke baya Yesu bazalaki na babar pour toza contre alobi akozala nao na bar mpo Yesu alobaki bayeyanga na kuti bango awa te seke baza na babar wana na loba bongo ndeko moko c'est que ye il faut avoir yenda le bango c'est que ye esengeli ka yenda le bango est-ce que passer au verset wana ya bao yanga bazana na kute baya bazana bar te wana eza yende mutabakisaki abike Yesu ye moko alobaki ntango akoti na église abike na koti amebaye yanga na kuti bango awa te selon ye alobaki seke baya Yesu bazana bar te wana c'est la salle verset na ye c'est que o ya o c'est que ba o ya Yesu bazana bar c'est que ye wana ye mutabaki wa yende asali ya ye et pourtant Yesu ayaki pona batu mabe babongola motema ezate batu wana bazala wana lobaka non biso ne totana ngambo buye ya mabe ezana makambo ko teza sens te soki mutazo bablo kwa bongo lemze ko zala lemzo asimbela bandoki bilamba kwa mutu normal kolala na kola mukama meza betidite fotala no pe monza babesio batu kombe ba mibali ya kitoko basi ya kitoko ba pasteur minene un minute bazana mort ndenge ka tosola no boye to trouver grâce de bossa nzambe. Si vous ndenge ni yo na kacha mabe uzokendo lobake no ndenge za wana te omoni ndenge za wana biso na kacha mabe awa nde Yesu lobaki to zalawa on y faisait le c'est Georges pour te babilo ko wana ezapena na sens te o bande ko msuba lobaka bat mtu ba bon ponanga na mona ngo ezoko ke no envoûtement te mais c'est que yenda c'est que envoûtement da kombo na ye c'est que envoûtement da kombo na ye c'est que na place ba baba moi ça va envoûter wana étape ya envoûtement ya saleka c'est que envoûter comme ye pasteur nini mutakoki ko sala kwa kota bokonza likolo ya eloko ya liboso otoko eza na question tuninga eza simple comme bonjour eza kaka mutu ayeba kotambola liboso na nzambe mutu atambola malamu mutu amisi comporter malamu ayeba ete mission nini na ye kosala na mokili po ndenge toza boye biso nyonso toza ba missionnaire toye mission na se na moi il faut koyeba mission na yo na mokili eza nini c'est que soko comprendre mission na yo na se na moi ndenge za wana c'est que soko comprendre ngo au tchango en pratique c'est qu'en tout cas lo les apprenons na facilité ndenge ndeko wana o ba uti ko boma aza muibité mais moi moi wana a créer loko moko o etikala ko zala te obeleli mutu muibi mutu ngo salela kanza ya pasteur to comme vraiment wana question mususu eza pasteur est ça permis dans l'église moi c'est athée maybe question na question
nga pe na ko nos questions. Et puis ça ce que ça ngam na yembi pasteur. Ya ndenge zamana eza permis moi ça te ya poete mo la Pentecôte dans molimo kitaki ekitela ka mibali basi pe bazalaki soki mwasi aza utilité nani kende ko découvrir lycée kwa Yesu il faut pas ezaka makambo nyonso ezaka mobali tout il faut ezaka mobali en réalité na koko memo na mwa niveau moko ya likolo muto ya kufi oto muto akufa na muto aza bomoi nani aza na valeur Azana bomoi tango nzamba sali mobali la muki aye komona mobali azaki na souci aye koboma mobali pote tango Lazare akufaki Yesu alobaki ni alali pongi liwa epa na nzambe za pongi mais pas na biso ezali liwa c'est-à-dire nzamba bomaki mobali abimisi mopanzi asali mwasi ko mwasi mbana atemeli kuso ezaki mwasi ezana message nzamba pese mwasi moi ça va être dans la société partout dans le monde moi ça a valeur c'est-à-dire moi c'est côté en église et dans ce modèle quelque part dans la Bible est commandé que le femme se taise dans l'assemblée des saints. On a versé voilà c'est pour pasteur lobby qui le permis moi ça tea mais Bible est sous ce lobby que le femme se taise dans l'assemblée des saints. Bon, na ko ko baboyi. Omoni Bible za ka clair. Bisonde to traduire kama na ndenge na biso. Bible za ka clair. Ata ba sal na nzambu to ba portre oyo ba loba na Bible oyo ba koma. Mais côté biso to tangelaka, to talaka ba côté mususu te. Ba point fort na bango to tikala olobe na ngote mais Bible zo ebisanga ba point fort na bango ezalaki ba point faible ezalaki tangu Paul azoloba Timothée zo contredire abimaka mususu ya degona to Paul boki pangote mais Timothée na Paul Timothée devant Paul azaki na c'est que pour nous comprendre que non mutu na to comprendre la Bible c'est loyer mais ce que olobi o tia Bible na pratique o c'est que au salani on interpréter Bible ndenge lobby comment on non moi c'est faté bon c'est quoi pour la verset ou la place le lobby qui est le femme se taise dans l'assemblée des saints bon moi si et bongité à loba na place où ba santo bazali et ça bon côté ya ouais c'est des ko ka bisu ko au lobby ni pour la verset wana yango na lobby boyi ezalaki na likambo oyo balobaki mwasi ebongita loba place ba centre bazali mais ezalité que non etikali que non mwasi akoki kotikalaka koloba te c'est que passage à Bible na photo sotarango te to sotango te balobi ndenge pour ça to remis à place wana que le femme c'était c'est que moi ça au théâtre di boswa mibali quand la Bible dit que Jésus est le chef de l'homme est le chef de la femme. Comment mobali a vandi moi ça bandi côté ça va na ko peso exemple moko ya terre à terre pour comprendre malamu nzambe a eu pouvoir a pesi pa ya mutu ye moko amoni pouvoir nzamba pesi est important mutu asalini a eu pouvoir atiki si nzamba ko tika ngo etika la pouvoir intelligent fa pesi pa mutu mususu c'est-à-dire na jardin nzambe tamba kili mokili apesa ki mutu bokonzi ya biloko nyonso mais mutu ye moko amoni ke note mabe c'est que biso lelo todo c'est que nzambe makambo zo salela biso eza pona mawana ye soki nzambe alobaki akitisa mawana ye te
c'est que biso belelo tout na position singeli tozala te nzamba pe cette opportunité pa mobali ningi za wana tangu mobali azosala musala te opportunité que pas moi c'est fatele ati ya libanza c'est que ozana kondima ete otoza sir l'église nyonso basi bateyaka soki lelo yo nzamba ye bokeli fe. Je sais pas parce que surtout Orlando Bible et Loba. Mais y a on a Jésus est mon content oiseau tambola na ba disciple na ya pasteur. Tant comment qu'il a moment où apo na ba apôtre, il y avait des femmes au batambolé na Jésus. Mais Jésus est là qui au na bango te pourquoi? Atika ki bango bazala ki on a accompagner ministère à Yesu na ko lambela ye. Mais tant où Yesu avalinga pona 12 apôtres, awoka pe ko zo mo OK non? Bana baso pe basungi biso mingi kana zata apôtre Marie de Magdala. Mais à chaque kabamwa l'écart aponi kaka ba apôtre ya mibali. Et puis le bin à Pierre Dieu Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Hein? Pasteur nous ko expliquer biso na place wana. Pourquoi Jésus m'aura pona qui pété à tout pas passer pour l'exemple à Jésus, non? Oui. C'est fait pour un exemple à Jésus pe pas ni apona qui disciple à moi cité. Na lingina no na bana corriger na no débit le lobby Yesu ayebisi Pierre abili corona yo biso to église. Mais ezalaka penza beaucoup. OK. So lisa biso. Ezalaka Yesu ayebisa Pierre. Pierre likolo ya libanga oyo. Likolo ya set rock. Rock c'est-à-dire libanga. Likolo ya libanga oyo. Ndena ko batiri église. Alors ki Pierre te likolo ya Pierre na ko batiri gabi likolo ya libanga oyo. Lokola Pierre kombo na eza Pierre eza libanga nde batu bakenda kaka alobaki na Pierre te alobaki soko tangi na Bible komona ngo. C'est-à-dire sur cette roc. C'est likolo ya libanga oyo ngana ko tonga église na ngai. Siko nzamba ye ko pesa opportunité apesi fungola. Très cher internaute, on a besoin d'explications à pasteur et si qu'on te comprenne à côté, à son socialiste biso. Merci homme dédié. Avance. Ya. Ndenge za wana kolobete Yesu aponi les 12 apôtres. Aponi ifaka ponata Marie Magdala apona. Batu mususu bazaki wana apona bango pe na kaza ministère. Omoni d'abord nanu Yesu azanzambe. Makambo nyonso bana ko sala abando sala miko nzambe okola na moment wana et permettre kite apona mwasa cha wana nda poli bibala chi chose claire parce que la possibilité au monde que moi si on est capable de travailler pour accompagner qui est par toi zala qui bon. Pourquoi kakapona qui bangote parce que bazala qui présente ya ozolo ba bien est-ce que n'importe Yesu ba no kufate baba ndo kufa. Est-ce que la Bible est place moi que non battre dans l'eau pour faire n'importe quoi Yesu en dola msabango. Mise na batu ça c'est ça. Maman mo kazana mwana eka mo. Akufi ba ko nda ba kutena Yesu. Mwana zoma bon ba Lazare ba seko. Mais lui ko battre n'importe wana bibembezala te. Omoni maman na sepelaka na bino mingi na sepelaka na chaîne na bino en plus na sepelaka makasi ndenge usala ka mission na yo nazolinga na faire comprendre yo eloko yo ko comprendre nan poti yo nde tozana na émission en dehors batu musu ba comprendre bato bazolanda biso yo banana ko comprendre c'est que ce que to lobito kende na ba formule wana c'est qu'il fallait que batu nyoto ba no kufana poko na Yesu asekisa bango azaki na makoki wana poti ya zaki nzambe ya nzambe azali lolobi libela na libela c'est avec capable ya koloba na mboka oyo ti na ndenge ngana kuzomba na troni nanga muto okufa te likosale c'est-à-dire nzambe asala makambu na yena kibonzambe nzambe to ko juger te ote pona na pona ka mibali kasa pona mbasi te siko pona ni molimo petanga kitaki il faut te juger place wana pona ni ne quitter pe basi faut te le battre il faut que te le mibali et que te le basi te yango moni makambo nzambe pono soso lango bien il faut en avoir Saint-Esprit pour nous comprendre maintenant makambo nzambe za bo mama ezana batu mususu yote ya bangote mais là telina yo et le belina yo et bongul sa bangote passer mon paté ya ité mais lo lenge kaka na yo attends
sero la tamala sero sambela ke sero benete ngapi funa sambela na koma lokwa ye mais ceux qui te l'ont dit tout le bagno te omoni yesu nenge na poni les 12 apôtres bongo basi boy oh to ko kende musika na yebisa yo to ko États-Unis to leki to ko mi Canada to leki to continuer to kei to ko ku folo kwa histoire ya Titanic ezo kende ngi do ba place ma isuka ali histoire na mango sina. Très cher fidèle abonné à JNZ de Botukolanda explication à pasteur donc il le permis le femme bakoki na bango côté ya na ba église n'est-ce pas pasteur? Oui. Comme c'est le mois de la femme tu biki mikolo na ba église ba mamande hein mois de la femme ba biso quoi pasteur avant vraiment de clôturer mission na biso to tu kolanda ndeko na biso ba tu ko boma na Petrangol na kombo ya Caleb azalaki chantre azate mais azalaki parce que autotika biso déjà azalaki chantre de l'Éternel ko tala liwa na ye ndenge babomi epesi pasi tomoni basali nzambe mingi bazololela bazosala ba réclamation likolo nango ba mama pasteur lilo ba pasteur ekokozala nini na liwa na pe na muto aza cause ya liwa ya frère Caleb ya problème nanu ya likambo liwa wana atangai moko naza na douleur poite azali mosali ya nzambe abani kosala nzambe ebele ba pasteur Jules Bavonlelo aza président ya OPIC ya ba pasteur nyonso balemba doje azolela na problème wana ata monstre ye mama Dadou baza na kati ya kolela c'est que pasteur Nasilion aza président ya OPIC aza kolela pasteur Elia Julien Kutu wana kolobate na miniti aza na montagne akebe fika azo kolela problème wana ya ndeko na biso mosala na biso Caleb mosala nzambe Caleb lolengi atiki biso na mumu esengela katika biso te bon ndana koko loba nini auto na faire comprendre bato ndenge tozalaka na mokili mutu na mutu aza na mokolo na ye aza na ngonga na ye mutu na mutu aza na forme na ye akufela pote makanisi na biso bato za nzambe te seru wana sali mabe seru wana sali nyonso kozala mais nzambe le mutu atalaki mosali na ye soki na tiki ye inane akoya opengwa po nzambe azalaka na zuwa na biso Yesu andimaki kotika kiti na bokonzi aya kokufela mwasi na église ezali mérité eza batol te église eza yo ezanga c'est-à-dire Caleb az église o Yesu ayaki kokufela lere mususu nzamba atali liboso tozo kendo Caleb opengwa oto loko moko ekobundisa ministère na ye ndenge za wana nzamba kokosala alongola molimo wa Caleb mais bato mususu bakutana na problème eza lokola likambo ya Jida soki Jida teka Yesu te le valeur ya Yesu te bien côté quelle révélation pasteur c'est-à-dire ndenge za wana le l'autre de Jida mabe te Jida sengela ki azala so Jida azala ki te mais Yesu c'est quoi te OK et sengela ki Jida azala pour na Jésus sani akufa c'est quoi et sengela ki mwasi wana azala voilà c'est fille wana azala abele la Caleb muyibi baboma Caleb pour te gloire dans nzambe monana mais problème ezali malheur et pas ya mwasi wana pour te Yesu aloba malheur na muto oteka ye c'est-à-dire et pas ya mwasi wana pe malheur liwa ya Caleb ko la préparer pa na nzambe mais sikoyo malheur pour te komi pa na ye na nzela na ye c'est-à-dire ndenge zana ye histoire na ye ndenge moko na Jida donc obelele pasteur frère Caleb na vine atikala ko yibate bon to za rappel na bato bazo sambela mais libanda bana makambo musu basalaka bon Caleb na yebi profondément te mais en réalité balobi tango mutasandi meli Yesu akomekela mu yasi c'était nyonso asalaki ya mabe ningi za wana
ba kontele bisute pour battre belé le ba le la na témoignage ya malamu ya Caleb atanga pour le long za la pasteur on a sala ka yebite on a sala yebite mais le lot ba il fallait pas no kontelenga na minute aussi passé pour les nenga za wana to bando kontele ye bongo te na kala zaka muyibi na kala zaka kacher na kala zaka soda na kala zaka magicien na kala non tant déjà na ndimeli Yesu Christ le kola mokonzi pe mobikisi c'est-à-dire na comme déjà mutosika c'est que Caleb nenga za wana asala mabe te na moment oyo Caleb abando sela ensemble le kola Caleb abando sela nzambe mwana mwasi wana bimi jida ata batie na prison il y a deux prisons. Première prison oyo wana ya mokili ya mibale ezozele likolo akozala na prison mwana mwasi wana en plus na batu nyonso oyo otombola kata libanga ozalaki obeta kata libanga te opekisaki te c'est-à-dire ezokwa que non l'état kuti bakobi mutu bato bazaki wana babenga bon banani non assistance à personne à danger bakanga bango c'est-à-dire ce qui pas dans l'état et à niveau wana bon pas dans ça donc c'est que batuni aussi va contribuer nabi ata otala kikaka ya pamba et c'est suspect parce que ozo le canon nzela omoni ba obeta mutu Michael Mayola ozo le canon nzela omoni ba obeta mutu tali karaboye mama ko komina lisumu wana mais oko contribuer pe na koloba oh bobete boyete botika ye otoko bobele pe soko batu pe baye tika na no botika na no botika no bete de tika eluko na ebi ona ebi tika no ozo mona c'est que ndenge za wana soki to lobi que non total en réalité na makambo eleki c'est-à-dire et ça na douleur moi expliquer ma maman ko bien ça c'est que douleur penza ya liwa ya Caleb douleur message ni nos autres capable peuple de Dieu pour na liwa ya Caleb bon on a ko yebisa bana na Nzambe auto église ou ndeko na biso Caleb bana ko evre Nzamba consoler na mitema na bino na libota ya Caleb ko babungisi mutu munene abana ko pesa fier ya libota na bango pe fier pa na Nzambe ndenge za wana bozwa kimia bible lobi eloko moko te ko salema c'est nyonso ko mela biso Nzambe na ko permettre le ko les ali bongo to kumbisa Nzambe na oyekomi tozwa kimia Nzamba yebi pour kwesalama biso toza ko bitungisama po ababeleleke muyibi basalaki boye babomie na momi sengelité ezana muntu moko te na mokili oyo bandeko nanga ayebi nkolo kufa na Luanda wana mokilo totan ba prophète ya kosakana te abengi oka na téléphone allo mama ovandi na minute ovana ebonga no vani ya mabaya ndenge dano zolia biloko ngo zolia boye mais yo tuna ye prophète okufa mngoni otombo mamukoni ayebite c'est one ezali secret pana nzambe c'est que soki Caleb ayebaki mukulu wana okufa ngo bimate soki Yesu na croix banga liwa bungu ya ko banga te Yesu alobi papa longola liwa c'est-à-dire liwa babanga mais soki déjà effronté yo choisir ya libota en tout cas na sengi kimia ya bonzambe et la tabino tole la Caleb lolenge ba santu badelaka na yebiete Caleb to bungisiye mais un jour to kokutana lokola balanga nzembo bayeba komona nisilité mais na yebiete un jour to kokutana elongola Yesu en tout cas kimia ya bonzambe et consoler mitema na biso. Yeah, ok. La grande équipe JNZ News aussi présente ses sincères condoléances
à la famille biologique de notre très cher frère Caleb, chantre de l'Éternel. Pasteur, nous chutons vraiment vers la fin de notre émission, comme c'est le mois de la femme. Dernier mot, il y a pasteur et pas ma maman. Parce que c'est moi, moi mars, moi, ma maman. Lilo, pasteur. Il y a soukate, mais il y a soukate émission na biso lelo pour na ba maman. Bon, el bosona mutu munene na voakasa apesi na ba maman mbote pona mwana bango. To ya biango. En plus Claudia de Barcelone, ce que tu as dit, ye en tout cas à l'objet ye azasima soutenir ba maman na moi oyo. En tout cas azane sengo mingi ya ko féliciter ba maman pe azo prier bango na mwana bango. En plus papa nanga apostolo Diego Mbuyi ndenge zawana azo pesa pe ba maman mbote. En tout cas mwana bango ezala malamu. En tout cas ba maman na lingaka ba maman mingi ngai na kodi na maboko ya mama. Papa nanga na yebi ete na mona pe yete na boko ami na maboko ya mama tina ajuri ezana batu bakola na papa na mama ba se retrouver ba voyou ba bandi mais nga na boko ami kaka na maboko ya mama lelo na za ministre de Dieu. C'est-à-dire moi na basundola mais naza bien éduqué par rapport ya ba mususu yangwana kota ba mama una sera bomba chete. C'est que comme ta simi mama simika ya monta kotolo bakina ya moi de pate ata ba passer ba nona kiao ba tinga mo sa te na bi banda loti lobi na otika undimate. So ba to fungola bible tina carton ya bible place papier za la kate na kati wana na fungoli yango c'est que to komati wana. C'est que nga kota ba mama Ba mama na pesi mbote pe mingi na bana église Monte d'Ararat place Bazali mbote diacre Prince na pesi musala na nzambe Yannick joueur mbote na pesi leader mbote en tout cas na pesi bana na nzambe mbote place Bazwami na bosanité ko pesa président nanga Bidi. Je te salue président Bidi. Nazali pasteur, mais nazali artiste comédien, c'est-à-dire na joue dans le groupe Bidi. Ok. Le lot un pasteur na qualité à pasteur, mais prochainement tu vas inviter na qualité à acteur, artiste, comédien. Voilà. Et voilà na CPD na président na Bidi Mbote, na pesi moi sinaye Mireille Mbote. En tout cas, azo mérité aux la maman. La PCI, c'est qu'il va travailler, Lyon, so va travailler à Barcelone, précisément dollar, na ba de musus, na PCI ba mbote, na PCI diacre Prince mbote, yemo mwana nanga Barcelone, aza ancien de l'église, ndenge za wana santache na PCI mbote ya trop, maza mwana na lingala mingi, ayebi Valère ya Nzambe, yango wana na PCI mbote, na libota na ye place Bazwami. En tout cas, mbote et pas pasteur Eliage Lyon, on a zamuninga na penza na koki kobosa na été. Na koko banda koloba kombo na eta na ndoto. So na lalika boy. Pasteur Eliage Lyon, ya Lyon, matuvanga Lyon, c'est que kombo wana c'est que non, ce que na bengi mbote et ça la ngabé pour dans déco yo, to za kana pena profondément, to za ne malamu, to za ne pena na kimia, na sepeli penza. Merci beaucoup, très cher fidèle abonné sur le lot Toyambi, pasteur Combo. Pasteur Paulin. Pasteur Paulin, Toyambi le lot na qualité Moussali Nanzambe, mais prochainement Toyambi en tant qu'artiste, Toyambi va découvrir tant la nini pesa katine. Et qui commence bien fini, bien sûr, à la fin de notre émission, je ne peux pas terminer cette émission sans pourtant penser à. Pas vrai oyanga parce que le but c'est le mois de la femme. Je pense à ma maman biologique, ma sœur Antoinette, la femme au grand cœur, une femme pas comme les autres. Moi si oya beaucoup la banaye moko n'absence à mobali nae, hein? Dans mobali nae koufi. Alors je sais que mon père son âme repose à paix parce que papa n'a pas koufa le 8 mars. Papa n'a pas koufa le 8 mars, il y a mois de la femme.
dans ma sœur Antoinette maman nanga abokola bana yemoko sans mobali bébé sonio sont tanga vraiment coup de chapeau à toi ma maman chérie que j'aime beaucoup. Ah, je salue aussi maman Bella Poupette Nakata Kalemba Doge qu'on appelle maman sociale balobi le 8 mars ande na maboko na yo sans yo pas moyen. Et pourquoi pas saluer maman Cathy? Vous savez maman Cathy, moi je te salue maman Cathy. Aujourd'hui je salue seulement le maman parce que c'est notre moi je vois Avo maquillé c'est Mimi Makengo la cadette de la famille Makengo tout le membre de mon équipe, je vous salue. N'oubliez pas notre rendez-vous de chaque mercredi à partir de 16h sur notre émission Tolobela Luanda. C'est déjà ce mercredi à partir de 16h. Soyez branchés, connectés sur notre chaîne JNZ. Vous ne serez pas dessus. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.